diaspora o bazwaki idée to matisa lisusu mama na biso na ba panneau na Brazzaville o esalama nanu te. C'est la toute première fois comédienne ya pays mosusu baki komati na ba panneau na Brazzaville. Puis batie na aéroport na bango ya Mayama. En tout cas bravo na Belleville Kandila patrona, bravo na bateau nyonso basalaki organisation, bravo na tonton Tadinga Lapa, na tonton Mundirba, tonton Yamsi Yambe, équipe mobimba ya Belleville production, ya Belleville TV, ya ba communicateur ya Belleville o bakene ko sala musala wana na Brazzaville. En tout cas bravo toloba ke biso to ya défendre na valeur famille Bata international totelema tombola bendele famille Bota kolala te toyebisa bango Belleville Kandila patrona nyoso ya misuni ba film misuni akomaka kitoko femme entelo ya pays mususu bake nous tia ba panneau na ye na Brazzaville. Donc expliquer na Brazzaville te to kene ti ba Nigeria wana to koma ti ba Tanzanie, donc partout to koma parce que force ya madame Belleville ndezo sala lelo peut-être ba pays mususu ba accepter panneau na ye parce que c'est pas facile hein. Ti na ba Rwanda wana pa Gagame to koma Gagame tia mutu no Belleville to kota panneau Belleville ti na Rwanda et ça la vraiment partout. En tout cas il faut kanisa ba puchu au sein na bango pe film ya bango ya bataminene o la ndenge obésité za mabe ndenge munene za mabe lelo conséquence bandeko na biso ebelinga na tala na Molière ndeko na biso na bumbu akufa likolo mela vitamine pamela nzamba yebaki le pourquoi sala muki asala munene nga kutu na lobaka je suis fier de moi na taille na nga oyo Madame Belleville, Evelyne Duchesse, le basali que na comprendre que non, muki eza maladie eza bien. Mais ce qu'on keli bosa ba imika mama, otali yoza muki, otali ba nzoto etele makali libanda imika na mopono na limité à la 7e rue awa au vendre talobi nzambe merci pour ça la longa muki. Pour ce pe na zaki munene boy, ngena ba no hôtel makabo. Pas les respecter. Vraiment, au moni papa là a icône, papa là a valeur. Papa là ko vendre na kiti te ko défendre na ba soti so moura na Thérèse ba oloba. Ça n'a rien à voir na relation ya papa là na Belleville. Papa là yebi Belleville za de kiné Belleville yebi papa là za grand frère nanga, il est aussi mon coordonnateur. Ozomona, ça n'a rien à voir na Thérèse. Ba Thérèse baza batu oyo moto ezopela olia ya na maya bwaka ya oluka ya na pétrole essence pour moto pela yo kanise loko nini oyo Thérèse ya malamu to mura ba oloba ozomona papa la ko vanda tel sa Thérèse aloba bo Thérèse Zogisabo internet des églises parce que tout le monde ba mona ki papa lendenga yaki la présentation ba trophée ozomona mutna mutu osela ngwa analyse na ndenge na ye bi ayaki mais bo pesi trophée te bo ignorer pardon ba ko ignorer papa le par ba ko ignorer papa le par rapport ya nini ozomona mama top azwaki azwaki trophée te c'est ba ignorer pe mama top gesho nganga azwaki te c'est ba ignorer pe gesho ba tu kombe ba mama milo bazwaki te ba te belé ba Marie Jeanne ba nani ba moseka bazwaki te oyo bango ba monelika ba ko betela chete ezaka papa le nous on qui cherche papa là c'est que c'est premier décret ça beaucoup parce que ça là on a des cordons chaîne si réellement beaucoup beaucoup ici le beaucoup gauche droite et ba pour la nuit mais ma beka pour papa la super pour avec spectacle des spectacle mutaza cordon en chaîne papa le nom ngolo baké ande muto lo baké mutaza invité te devant porte pour rétiquiser là bon tout l'invitation et puis ça pour des émissions au monde à 12 avant Turquie va inviter à tournage OK so papa là pour le baké excuser là babenga ko na tournage te mais événement eleki baningi ba ridiculiser sous soumière basala événement ba remise à trophée ba peso yote mais babengi yo na kati on est cordon chaîne c'est quoi ça tout le jour de monde ça na ba tout à niveau voilà ba yo peso ka di solo papa la tongaki ndé ko joye ko lingi bera aussi sa carrière na non là c'est pas une ozomona ngai eloko na oyebisa comment na koyi koloba na nyamura
Moura bongisa nanu éducation na yo moko. Très bien. Moura bongisa nanu physique na yo moko mutu. Teresia misala kiyo. Omoni ki apoeza Caleb auto fêter awa. Na moni badavina apo ezani na ba uniforme bongo. Ezaki ni. Ozomona, ezaki comment je ne sais pas ce que ezaki anniversaire sur ya Sinar. Voilà, mais na moni pe présence à Teresia kakate. Azate poza Caleb bengi. Bona biloko boy Caleb ko bengi sa Teresia. Po Caleb abi bana nanga basi bango yo ba exemple o ba ko koza ba mukala batute. O ba ko ki jamais ko vanda ko finga batu bano bakoki kowanga na ngata mukolo moko te bano bazo reconnaître nga papa na bango Kalebi yeyo na misaka groupe na ngana no kaka na ba mama oyo lelo yo la plupart d'entre elles zamba pamboli bango. Il y a une délégation qui va faire l'Europe bientôt. Nous sommes dans les démarches pour un grand spectacle en Grèce, à Paris, à Bruxelles. À part wana maman Moulopo, azana événement munene na États-Unis, oyo na sima na yepe quelques membres à Sinark ba okende. Donc pour vous dire que Sinark c'est une force. Toyembaka yango voyage tokokende nanu tokendaka te mais lelo yo netinga nzamba otosalaka so surprise na otozwa so 5 à Canada oyo elonga te 5 à Canada 2 ans États-Unis Europe n'en parlons pas. Et tokokendaka parce que ma prophétie lobaki mwana nyonso Sinar ke ako voyager. Ozomona. D'autre part, Thérèse, il faut à se canaliser. Yaya. Ozake pas na bino. Otangi classité. Mutumo katali habité. Il faut appeler ça moi Valère. Aleki son autodidacte. Aux yeux à diplôme autodidacte. Et le lot va na kit pour ignorer mutuana. Le lot va na kit pour bosser grâce à Sinar Kouana Ndeyo Zali. OK. Pour na Sinar Kouana au mati avion wana Dubaï wana oyozo dungo betela tolo. Pour un monde d'ingratitude beau. Mais Thérèse aza mukolo, pourquoi pas oza koluka ko se respecter. Le respect en yo moko bo mutuel ezate. Ozo lobaka ba biloko moko ba bobar moko bo moto so ka vanda ngazo regete na comportement ngai nazo regete na comportement Thérèse ya te. Na comportement. Nga nazo regete te. Na regete nini? Eza nature Thérèse azalaka bongo. Eza nature na ye siko batu ne ba yeba ki ete. Ami bimisi le vrai parce que o azalaki osala la abanota mana hypocrisie. Et maintenant vrai Thérèse ya ye oto mona. Thérèse ami kiti si tina niveau tegra. Thérèse finga tegra. Thérèse ye moko mitali te moko za soni. Thérèse ko traiter baninga ba lesbienne ndoka ye moko Thérèse afongola makola kota cave makasi. Ozomona siko yozo oui mais yozo ya koluka otombola bendele ya baninga. Olo banini ke mamisa leka nzela wana te. Ozomona mais yo moko na motema yo lobi nango te pela to bolinga te to tangela bino makolo na bino. Ba yebina makolo na bango OK. Abi kolinga te to tangelo makolo na yo seke pela mona. Si. Po mutu ayebite arlo bango ndeni. Voilà. Ozomona. En tout cas Thérèse Luka osida moza mukolo mi benda vraiment koni mi luka boy. Osala be mission mo ba propos mo boy. Ozofinga mwana lokwa te. Obi mama nyoso ono mona na nzela. C'est kaza mayele, c'est kaza sage. Mais si on a monté na koli, na yo comprendre que isaki na ngobo moté. Et a déjà ba maman lokwa ba bino ba maman Thérèse. Comment est-ce que maman mukolo lokwa yo?
au lieu de temps ya concentrer dans musala na yo parce que auquel y a un âge à retraite faut de temps et amboyer ote âge à retraite c'est coquille moi tant o nzamba tikeli oso ya makasi nzoto osala musala no tranquillement mais ozoko se baser toujours na ba futilité na buzoba tala bacteur comédien oyo utana bango epa ya Caleb so tali ba Melina ba Belinda ba Dinana ba Mami la Chat ba Mama Jeanne bango wana nyonso utana bango epa Caleb au mona bango jamais na buzoba parce que groupe à Caleb ton total ngo kala ezaka groupe moko répété ya ba sérieux na ba sérieuse mais comment on a ba réaction na yo lelo et prouver biso le contraire Mama Teresa so ezana batu o ba na posa bactère na biso ba sangana te ba lingana te et alo batu lokwa ba bino parce que koyoka ba dire na yo koloba ke théâtre kabwana to koma binemi eza décan yo za terre comédien okoyi koya jamais na télé po yo loba ba bêtise à genre wana donc so yi théâtre kabwana eza pona batu lokwa ba bino Mama Teresa ce qui est grave oza conseillère na SB et puis oza conseillère et pas Jérémie parce que na vandi nazo imaginer na oluka na yeba ba conseil nini yo pesa bango ya malonga ou soit yo ne place na yo pena il faut ezala ozala porte-parole ya SB et puis ozala porte-parole ya Jérémie Chabani oza yo moko te Jérémie amemi na Dubaï bokemeke belé pourquoi bato wana ba oleka te baya oloba ka yo soki ba fanatique ba fingani na ndenge na bango parce que c'est normal fanatique ezalaka bazalaka bongo so ba fanatique ba fingani ba lobani yo bakoyi kolobana yo koya na TV po yo répondre na nini yo za fanatique te tika ba fanatique ba discuter tika ba fanatique ba loba po eza rôle ba fanatique yo koya na TV o ba lobi ba sali ba songisi oko matina niveau oya ko toucher na tegra mais ya soni déjà koya oloba makambo ya papa Alain na TV boy moi acha na komo finga te grâce que mutu na ngezo sala te siko na kamo Teresa ngaku tu na sala ngoto siko koko lokola Teresa milu déjà yango na yoke na kosila kala mingi te na place à lipa obenga yipa kala mingi te na place à mayo ba wai ozomo dernier zabo ki mukolo ki mubange yango na ezolata yo mozolobo yo za génération mona Belleville te oza ndokie yo génération mona Belleville ya génération monte Belleville kandi mwana suka na bango oza mwana suka na bango te na oloba na yo so Teresa pa bota na 12 ko ko pe Belleville moyo kanisi Sabrina na so pe to landele ba Belleville ko za ba génération oh yo kanisi beba ko za mkola Sabrina combien de mbula bien kaza tika bo ya bakanga banzoto bakola kate okay Teresa zonga ya ko yebisa biso o basaleli to suki nango wapi to suki nango où ensemble nous na makambo basaleli o basaleli to suki nango wapi donc mutu asalaki akela mbo mutu asalaki o bo félicitaki président Yoshua Ma Teresa yaka sus o finga e tour to sani parce que yo yako pese ba félicitation bino nyonso bo félicitaki président wana président Yoshua félicitation biso to ozomona omoni mwana soko bandi kindumba osali kindumba avant l'âge otamboli mabe ozomona ekangaka voilà mais lelo tomoni skini oyo film de ba tourna ngo kapoto yebi ke Mama Belleville zala na ba stock skini oyo ba tourna ki ngo kala parce que na lingina mona na ngambo babaku tema bazanga matière balimba kota moi conflit mobo entre Mama Étoile na Teresa parce que total na niveau boye Mama Étoile azana na niveau ya Teresa te maka Mama Étoile osala lelo Teresa osala ngote film eleka ki kala oya oloba na linda nini na mwana na ngani na tegra to moni pe daili ndenga oloba mama yo na tegra me belimba la tango polémique ke Mama Étoile ya ko répondre Teresa ndenga ya ko chrétien tegra bon soki Teresa soki Mama Étoile à répondre nani à répondre Teresa Mama Étoile pas cité Mama Étoile lobi chose vraie boni yo mama olingi komi tia na place te ya kibo mama olingi olande la vie privée ya mwana bato otali étoile ya tegra wana yango mutu nyongi ce n'est pas mela tala buto eza makambo ebele mutu akosa o te biso tomona famille ya Teresa bango mo baya na TV Teresa ndoki babela si
ozomona bongo lelo soki eza peke na misala na ye wana amoni étoile ya tegra bongo te ye aza mokolo ndini azotia mwana moke lokwa tegaka fazala motema bomama ayeba kosupporte bana donc ozotia mwana montuka atie tegra miso soki azomona étoile ya mwana nga akeba akeba te nga alinga bongo te ye aza mokolo ndini azotia mwana moke lokwa tegaka fazala motema bomama ayeba kosupporte bana donc ozotia mwana montuka po mutu azobundisa tegra biso na tout ozomona boye c'est Theresia. Voilà, merci beaucoup Bianca toyoka nanu voice oyo après tozonga na nsima yoka peso $200 mais filles ezalaki yango wana okoma okoti bakomba bato mosusu ke yo yaka mpe bino mpe atention ezala bino ka likolo opération bafille ecoko biso bafille ecoko tosokola elongi tosokola bilongi devant caméra ndani aza presse tosokola bilongi batamponga moyo tobisa bafrai face na biso po ketile ezalanga bafrai face na nga moyo opération Marie-Jeanne tu es interpellé Marie-Jeanne babengi Marie-Jeanne opération sokolo elongi toyebi te tendresse abandi kotuka Marie-Jeanne depuis 2024 tokoti na 2025 ti lelo Marie-Jeanne na répondre yete parce que bapesaki ye défi ya kosokolo elongi mais tomoni akotisi mpe nakoma Marie-Jeanne ya kosokolo elongi nayebi se eloko moko boye obi Marie-Jeanne aza sage atali bijou la reine abi oyo azopese te na oya ye te na répondre ye te atali bijou la reine abi oyo kutu na oya ye te mpo azopese te aza eloko te liboso na nga Marie-Jeanne Bololé nga Marie-Jeanne Bololé lelo baproducteur soki balobi azongisa filme bakobenga nga lelo soki major alobi te nga apartir ya lelo nde aza boye nazongisa kosalisa bafilme nazongisa boye aobenga Marie-Jeanne bijou la reine baobenge te sans maquillage sans crayon sans mini botale naza bomoni no bomoni nga Marie-Jeanne ya kosokolo elongi openza nga sans crayon sans mini yango oyo ebi aza na produit et puis gratuit ya ofuta mbongo na opesa mbongo te mpo na omona barouge donc voilà to sende Marie-Jeanne, moi je suis là je le fais oui je suis là j'ai des rouges ici là ça nalembi nakobomba mao baba kuke alobi major papa na ye wana eza kodiembela kaka te ya moto asila succès atali sikoyo major aza na bacapacité ololo major mpa koloba okesa va nazongeli bafilme ozomona bijou le reine major otika obengela filme moko te soki abe abengeli bana mawa ozomona atalika ndenge obelela tv papa na nga nswa boye obenga ye te sikoyo boni mutu lokola tendresse esensé Marie-Jeanne Bololé avandi mana kibolole ne nyonso tu avandi na ki succès ne nyonso na ki star ne nyonso ayo répondre mutloka te tendresse aze loko te ya gabi kutu Marie-Jeanne oboyo répondre bo te boka tendresse asokolo elongi asokolo elongi alakisa biso maboko ne ya biso yango oyo alakisi biso bakude na ye alakisi biso na mipanzi na ye nyonso tu oyo po tendresse akoya te.
Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air. Oh, vraiment, beaucoup de biso, nabanda kunabino, c'est bien moi, votre MD servante, Pam Simatondo, autrement dire la star, maman qui a famille Libota, la fille qui dérange, défenseur, il y a Sir, il y a Belvic, Kandi la patronne, qui est poutine de l'écriture, Tabita ba comédienne, Zete, Abaoba, Richesse ya Congo, maman Komela qui biso, maman Komela qui biso nin, Bianca Zanga, Kosete, Kaza, fier, Kozala Mouké, Basse à Taïnde, Baskini, biso to ebite biso ba koma biso banani ba aputu to ndeni bien kaza nga seki senga na émission to ça qui l'autre fois en tout cas merci beaucoup na Belvic Kandi la patronne merci beaucoup na ba communicateur ya Belvic ya Sir na ba fan ya Belvic oyo ya diaspora o bazwaki idée to matisa lisusu mama na biso na ba pano na Brazzaville o esala nanu te c'est la toute première fois comédienne ya pays mosusu baki komati na bapano na Brazzaville pe batie tina aéroport na bango ya Mayama en tout cas bravo na Belvic Kandi la patrona bravo na bateau nyonso basalaki organisation bravo na tonton Tadinga Lapa na tonton Mundirba tonton Yamsi Yambe équipe mobimba ya Belvic production ya Belvic TV ya ba communicateur ya Belvic o bakene ko sala musala wana na Brazzaville en tout cas bravo toloba ke biso to ya défendre na valeur Belvic Kandi za valeur yango bomo na makambo Belvic zo sala le ba exploit le Belvic Kandi amati na pano na Brazzaville ce n'est pas facile. Tout le monde a qu'à bazu ini edo ba matisi a na pano na biso mais biso pe to komo okene na bamboka ya ba pa ya mutazo sala ngweza na Belvic Kandi la patrona photo bete na baboto finisa parce que aza valeur. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, regarde ngo ma garçon Paris, Natacha Gola la patrona je te salue aussi, Jeanne Mboso na kata France Mayaya chérie, maman Gina Mabiala, la maman chérie à moi si bola mweleke belé, merci na la maman chérie à moi si surtout na ba wana bopé saka biso sala biso bieto yeba penza ke oui biso tozala na ba fanatique ya Belvic TV biso tozala na ba maman o ba conseil ya biso ba lakisaka biso nzela ya malamu merci na la maman chérie ya moi si merci na maman Germaine Makese merci na ba maman nyonso ya famille bota o ba soutenir na biso en tout cas merci na bino merci pe na yemoko poutine de l'écriture Belvic Kandi en tout cas to consommer film vraiment eza kitoko makasi félicitations na Tegra félicitations na Vini Balthazar na moni pe kuna Ronel pe kuna zu déjà sida en tout cas to remeko lobelango vraiment lelo na plateau nanga nazanga mon côté nazana Bianca zanga moi na suka ya famille bota yenanga tokenda déjà bien ma film na biso oyo mama a komela biso de yo soko za parole mon nanga ifongolela na plateau na yamba Bianca zanga Bianca bonjour bonne santé. Oui, bonjour Pamela Matondo, bonjour na ba mélomane tout au balanda biso vraiment santé bien, je crois yopé ça va. Ah ouais. En tout cas, Poutine de l'écriture, ça vraiment bien. Merci beaucoup na délégation qui vraiment Brazzaville. Merci na tonton Tadinga Lapa, merci na tonton Yamsi Yambe et na tonton Moun. Dieu merci Mundirba. Donc merci à vous, merci na ba famille Botanion surtout autoza vraiment et puis na madame Belvic et on est avec sa force à Poutine. C'est pas facile au monde acteur moko boye ya pays mususu. Ba que nous tient ba panneau na ye na Brazzaville donc il suffit na Brazzaville teto keneti ba Nigeria wana to komati ba Tanzanie donc partout to koma parce que force ya madame Belvic ndezo sala lelo peut-être ba pays mususu ba accepter panneau na ye parce que c'est pas facile hein tina ba Rwanda wana pa Gagame to koma Gagame tia mutu no Belvic to kota panneau Belvic tina Rwanda et ça va vraiment partout en tout cas merci beaucoup na Dongole Sanzamba Versa, c'est un grand merci à Odette Lessa, maman à Leslie, merci à Yannick Lessa, pourquoi pas mes filles Lessa, monter Maya Papi, merci à Ya Josie, Ya Majos Lessa, Ya Richard Lessa, Ya Dodo Lessa, merci à toi Irène Kialuta, monter ma Richard, merci à Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, merci à Patricia Branco, Bibiche Moussou, Ambaïpou, pour décoration, un grand merci à Evelyne Duchesse et Tounani, merci à maman Isabelle.
Maman Isabelle, yango wana vraiment merci beaucoup Maman Bola Mweleki, merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga, le roi célèbre Christian Ngoma, ya pichu du fois na mignon noble et Pamela Matondo ba question yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga oyebi déjà nde tokindaka kande yo molobi ba question nanga ba réponse ya yo boni d'abord ba sango ya famille Bota ezo évoluer ndenge nini film na biso Maman Bellevue ateli biso pe skini oyo eza na Bellevue TV. En tout cas, d'abord, félicitations à Madame Bellevue. Okay. Madame Bellevue a été battu Nangela Vini, Nangela Dacosta, okay. Nangela Linda, Nangela Yategra et Nangela ya Ronel. En ce moment, la vie est compliquée, Pamela. Okay. Zamba Lobi, botika bitumba na bino ngande na bunda ngande na longisa bino tango vini abaneko tango vini a reconnaître que ngana za déjà mabe pourquoi linga tambusa batwana nyoso tu bongo mabe voilà le problème c'est ça ozomona eloko vraiment vini a sali nzamba lola alimbisa ye tolobi te que vini aza bongo non te ya film comme bino boza bongo moment bopanje sango ya film a incarné rôle na ye en tout cas a incarné ngo par rapport ya bato bazaka kaza ya kobeba ozomona alinga bebisa pe baninga et simba te parce que Madame Bellevue déjà azote ya biso il faut kozala ka cœur dire kozala mutema malamu lelo yo leli nzambe nga nazaki innocent mutu asalinga boye pona nini Seigneur souviens-toi de moi na obebisa mutu te nzambe kanisa ngata il est riche à bonté, Dieu de miséricorde. Donc, azawana pona olimbisa kaka pona oyoka kamawa. Maintenant on yo sale loko moma be po onuir baninga. Est-ce que otali rétroviseur na yo otali bato yo bebisi keba soki yo futi yango te emsu bana no bako futa. Ah ouais. Emsu bandeko no ba innocente bako futa ngo. Ozomona. Donc Madame Bellevue aleka inaperçue te tanga te ya biso déjà bo il faut mutu na mutu kata partie ndambu à comprendre que place sonde na zabo initi na sa bato mabe. Pamela no solo mabe pona zwanini. Na osalo mabe pona zwandeni nga na vanda maso na vanda ya mamuto esanga Bianca oyiba catégorie vraiment ya basi mamozali voilà pona nini na vanda mabo nga mona mi vanda na lobango nga na vina na kosa muto mabe te jamais Pamela tandenge nini aloba na mi yeba te tamena kota kuna prince batutanga na kufa na kende ozomona maintenant que no bebisa ba venir à bato nyonso attention nga pe na bana lelo soki esunga te ke so bana bandeko nanga eke kita pe na jeje po mutu atanga zole la génération nanga pas génération yanga ozomona en tout cas bravo Poutine Maman Bellevue nzamba lola pambolo mère nzamba peso inspiration encore nzamba sala yo po sala film ya ba apuchu parce que skini yango yo ebetisi ba Teresa Mitu si tala skini ndenge sali en tout cas il faut kanisa ba apuchu osala bango pe film ya bango ya bataminene olakisa ndenge obésité eza mabe ndenge munene eza mabe lelo conséquence bandeko na biso ebelinga na tala na Molière ndeko na biso na bumbu akufa likolo mela vitamine Pamela nzamba ayebaki le pourquoi asala muke asala munene nga kutu na lobaka je suis fier de moi na taille na nga oyo Madame Bellevue Evelyne Duchesse le basali ke na comprendre que non muke eza maladie eza bien mais ce ko ke libosa ba imika mama otala yo za muke otali ba nzoto etelemaka libanda imika na mopono na limete à la 7e mairie awa au vando talobi nzambe merci pour ça la longa muki pour ce pe nazaki munene boy ngena ba no hotel makabo ozomona en tout cas Madame Bellevue il faut ça la film pe ya bataminene pour honorer biso batamiki talisa bataminene bataminene comment vitamine eza mabe comment munene eza na obésité comment munene eza maladie comment munene eza et donc mutu il faut kozala kati voilà. Bianca Zanga, merci beaucoup na réponse na yo ndengo pesi en tout cas félicitations na Madame Bellevue na musala ya kitoko a osala en tout cas toza na salon ya Maman Julie Maman Mokonzi Maman Mokonzi azaka
trop simple ondima te kaza mwasi ya mokonzi na bagarde corps na sima mais aza trop simple habillère na biso ya circe so bomoni biso tolati bozala grâce ya mama Julie toza na salon pardon toza na maison d'habillement na ye ya mama Julie. En tout cas mama Julie je te salue yanka zanga komona moura ba propos ya retenir que yende mutazui décision papa allait à Longwe Bellevue TV parce que biso toyebi ke papa la zalaka cordon ya Bellevue TV boni lelo to mona ki ba propos oyo Theresia alobaki moye to zongi lango ezate parce que to salela ki yango déjà banalise lelo moura kolobaki ya azui décision ki papa allait à Longwe Bellevue TV makambo to zo comprendre to ke na ndenge nini papa allait yemo kwa yovana na mesa a expliquer biso ba problème on surtout ezandeni parce que koyoka makambo oyo Theresia lobi comme si azo accuser papa allait ni loko mobo soit ba vanda ki ba sololi papa allait azu courage ya olobate yango Theresia ya olobato ndenge parce que moura décision o jula papa allait tant que qui parce que ya zana droit manquer papa leur respect yo zana doit manquer papa leur respecter vraiment omoni papa là za icône papa là za valeur papa là ko vendre na kiti te ko défendre na ba soti so moura na Teresa ba oloba ça n'a rien à voir na relation ya papa là na Bellevue papa là yebi Bellevue za dékiné Bellevue yebi papa là za grand frère nanga il est aussi mon coordonnateur. Ozomona, ça n'a rien à voir na Theresia. Ba Theresia baza batu oyo moto ezopela, olia na maya bwaka ya oluka ya na pétrole essence pour moto pela. Yo kanti loko nini oyo Theresia ya malamu to mura ba oloba. Ozomona papa la ko vanda telle sa Theresia loba bo. Theresia Zogisabo, internet des églises, parce que tout le monde va mona qui papa lendenga yaki la présentation ba trophée. Ozo mona mutna mutu osela ngwa analyse na ndenge na ye. Bi yaki me bo pesi trophée te bo ignorer qui est ignorer pardon. Ba ko ignorer papa ignorer papa par rapport ya nini. Ozomona mama top azwaki azwaki trophée te c'est ba ignorer pe mama top gesho nganga azwaki te c'est ba ignorer pe gesho ba tu kombe ba mama Milo bazwaki te ba te belé ba Marie Jeanne ba nani ba moseka bazwaki te oyo bango ba monelika ba ko betela chete ezaka papa le ozomona ngai eloko na oyebisa comment na ko koloba na nyamura mura bongisa nanu éducation na yo moko. Très bien. Moura bongisa nanu physique na yo moko mutu. Theresia misala kiyo. Omoni ki apoisa Caleb auto fêter awa. Na moni badavina apo ezani na ba uniforme bongo. Ezaki nini? Ozomona, ezaki comment je ne sais pas ce que ezaki anniversaire sur ya Sinar. Là mais na moni pe présence à Theresia kaka te. Azate présence Caleb ba bengi. Bona biloko boy Caleb ko bengi sa Theresia. Pour kala babi bana nanga basi bango yo ba exemple o ba ko za ba mukala batute o ba ko ki jamais ko vanda ko finga batu bano ba ko iko wanga nanga ta mukolo moko te bano bazo reconnaître nga papa na bango Kalebi yeyo ozomona d'autre part Teresa il faut look à se canaliser yaya ozake pa na bino otangi classe te mutu moko atali habité il faut appeler ça moi nanga moi Valère aleki son autodidacte ozu ata diplôme autodidacte et lelo va na kit pour ignorer mutu wana lelo va na kit pour bosso na ke grâce à Sinar wana ndenge ozali pona Sinar wana o mati avion wana Dubai wana oyo zo lungo betela tolo pour ni monde ingratitude bo mais Teresa za mukolo pourquoi pas oza ko luka ko se respecter. Alors respect yo moko bo mutuel ezate ozoloba ka babiloko moko ba bobar moko bo mutu soka vanda ngazo regete na comportement ngai nazo regete na comportement Theresia te na comportement ngai nazo regete te na regete nini eza nature Theresia sala bongo eza nature na yesu ko batu ne ba yeba ki ete ami bimisi le vrai parce que o azalaki osela la abanota mana hypocrisie et mena vrai Theresia ye otomona Theresia mi kitisi tina niveau tegra Teresa finga tegra Teresa ye moko mitali te ye moko za soni Teresa ko traiter baninga ba lesbienne ndoka ye moko Teresa fongola makola kota cave makasi ozomona ko yozo oui mais yozo ya ko luka otombola bendele ya baninga olo banini ke mamisa leka nzela wana te
ozomona mais yo moko na motema elobi nango te pela to bolinga te totangela bino makolo na bino bayebi na makolo na bango abi kolinga te totangela makolo na yo seke pela mona po mutu ayebi te akoloba ngo ndeni ozomona en tout cas Thérèse aluka osila moza mokolo mibenda vraiment koni miluka boye osala bemission moko bapropo moko boye ozofinga mwana lokwa te obipamela matondo ngai mpona finga ta chacha wana il faut na pesango donc il faut vraiment na pesango siko na mikiti chacha kutu non kota chacha na teka bakoza ba génération siko bala génération mo siko na komo finga chacha na komo finga teka siko mutu na ngezo sala ta siko na kamo Thérèse nga kutu na sala ngoto siko kokolo kola Thérèse milu deja yango wana okena kosila kala mingi te na place ya lipa obenga yipa kala mingi te na place ya mayo bawai ozomona deya neza boki mokolo ki mobange yango wana ezolata yo mozoloba yo oza génération mona Belleville te oza ndoki yo ozaka génération mona Belleville génération monte Belleville kandi mwana suka na bango oza mwana suka na bango te na oloba na yo soki Thérèse apa botei na 12 akokobota mpe Belleville moyokanisi Sabrina na so mpe tolandeli ba Belleville bakoza ba génération yokanisi Belleville akoza mokola Sabrina combien de mbula yaya bakanga banzoto bakolaka te ozomona omoni mwana soko obandi kindumba osali kindumba avant l'âge otamboli mabe ozomona ekangaka mais lelo tomoni skini oyo film deya batournango kapo toyebi ke mama Belleville azalaka na bastock skini oyo batournaki yango kala parce que nalingi namona na ngambo babaku tema bazanga matière balingi bakota mwa conflit mo boye entre Mama Étoile na Thérèse parce que totala na niveau boye Mama Étoile aza na ye niveau ya Thérèse te makambo Mama Étoile osala lelo Thérèse osala ngo te film elekaki kala oyo oloba na linda nini na mwana na nini na Tegra tomoni pe daili ndenge oloba mama yo na Tegra mais belinga lati yango polémique ke Mama Étoile aye ko répondre Thérèse ndenge ya ko chrétien Tegra. Bon, ce qui Thérèse, ce qui Mama Étoile à répondre nani, à répondre Thérèse, Mama Étoile pas cité. Mama Étoile lobby chose vraie. Bon yo maman olingi komi tia na place ité ya kibo mama. Olingi Hollande la vie privée ya mwana bato. Autant d'étoiles ya Tegra wana yango mutu nyongi ce n'est pas mela ta la buto za makambe bele muta kosa hote. Biso to mona famille ya Thérèse bango mo ba na TV, Thérèse ndoki babela. Si. Ozomona bongo lelo soki eza peke na misala na ye wana amoni étoile ya Tegra parce que mwana bato azopesa le meilleur Tegra azwi babenga ngoni azwi trophée trophée na ye ya nini ya révélation mais esali Thérèse mutema pasi omoni nini na vie ya Tegra wana yoko mo combattre Tegra pamela eza normal te eza anormal parce que Tegra za mwana mukie mais ko kamwa mama mukolo mama koko lokola Thérèse ozokota na vie privée makasi ya mwana wana attention les amis le problème c'est ça Pamela tomona ba gabi ba tia ba Diana mal à l'aise ba gabi ba gutaka bana bato ba gute geita atia Diana makila mal à l'aise mona bato de la kota sa mabele alo alia Diana makila na makemba eza ba nzela na bango lelo ba Thérèse ba bundi sa suzi bantu oyo kaka mwana na ye copine pas téléphone na question oui oyo mwana ne moko azolela vraiment alobi est-ce que yo za na monopole ya kolela mama suzi bantu Ozomona, il faut vraiment canaliser le comportement na bino. Il faut ba makambo bo luka, boza ba responsable, botika ko créer ba problème, botika vie à moi na batu Tegra avant na kimia. Lelo soki Tegra sur problème monde entier ba diaspora, batu nyonso boye bango auteur eza Thérèse. Pour muto azobundi pour muto azobundisa Tegra biso na tout ozomona boy, c'est Thérèse. Voilà. Voilà, merci beaucoup Bianca to yoka na voice après to ozonga na sima. Yoka. Yoka. Peso $200, mes filles qui en wana. Au comme côté va combat badousu que yo ya ka pe dino pe attention ezala dino kali ko. Yoka. Opération ma fille et Choco, bisa ma fille et Choco. Toso kona elongi. Toso kona bilongi devant caméra. Dans la presse. Toso kona bilongi, ba tampon ba mo to mo to bisa ba frère face na biso. Pourquoi tu es dans ba frère face na mo? Opération Marie
babengi Marie-Jeanne opération sokolo elongi toyebi te Tendresse abandi kotuka Marie-Jeanne depuis 2024 tokoti na 2025 ti lelo Marie-Jeanne o répondre yete parce que bapesa qui est défi ya kosokolo elongi mais tomoni akoti sipe na koma Marie-Jeanne ya kosokolo elongi na yebi selo moko boye obi Marie-Jeanne aza sage atali bijou la reine abi o azo peser te na oya yete na répondre yete atali nani atali bijou la reine abi o kutu na oya yete po azo peser te aze loko te liboso na nga Marie-Jeanne bolone na Marie-Jeanne bolone lelo ba producteur soki balobi azongisa filme bakobenga nga lo soki major alobi te nga a partir ya lelo ne aza boye nazongisa kosalisa bafilme nazongisa bo abenga Marie-Jeanne bijou la reine babenge parce que alobi major papa na ye wana eza kodiembela kaka te ya moto asila succès atali siko major aza na bacapacité ololo major mpa koloba okesa va nazongeli bafilme ozomona bijou la reine major otika obengela filme moto soki abe abengeli bana mawa ozomona atalika ndenge obelela tv papa na nga nswa boye obenga ye te siko boni mutu lokola Tendresse censé Marie-Jeanne ibolola avandi mana kibolole ne nyonso tu avandi na kisuccès ne nyonso na kistar ne nyonso ayo répondre mutu lokola te Tendresse Tendresse aze loko te ya gabi kutu Marie-Jeanne oboyo répondre bo te boka Tendresse asokole elongi asokole elongi alakisa biso maboko ne ya biso yango oyo alakisi biso bakude na ye alakisi biso na mipanzi na ye nyonso tu oyo po Tendresse akoya te Tendresse asala émission azala na sengle alataka sengle te Tendresse azala na sengle na plateau akoya te ndeti ata robe ya sengle bonenge alati bo Tendresse olata te ozomona parce que ndute etelema va ekata no ndie baokata barai sikoyo boni mutu lokola Marie-Jeanne a répondre Tendresse ozomona batendance basanvala mutu mo asali kicheli na Brazzaville asali kicheli na Pont Noir aza na vérité moko Marie-Jeanne te Tendresse atokufela mwasi na ayebi yango te Tendresse atokufela mwasi grand lesbienne munene atokufela mwasi atokufela mwasi Tendresse ozomona mais bango moko baza makasi ya kotombola bavie privée ya bato mo mutu lokola Marie-Jeanne ako répondre Tendresse Tendresse ndenge aza bo asokolo elongi tomona bamajugu kauchu evanda na elongi cancer ebeta ye lokola nde ebeti elongi ya Thérèse esali rouge Tendresse amta koloba liboso ya Marie-Jeanne te Marie-Jeanne aza na valeur bongo ata loso ye Marie-Jeanne avandi a répondre Tendresse obi ata bato ebele baokamwa bato ebele baso bavandi baovanda mabo bavandi batali baokamwa comportement ya Marie-Jeanne soki akiti plus bas lokola Thérèse a répondre nani a répondre Tendresse po bamona lokola akomi liboma lokola Thérèse ndenge akomi liboma akati bilema mpo na tegra ozomona donc place ndenge eza bongo Marie-Jeanne aza na temps ya nani te ana temps ya Gabi te ana temps Thérèse ya te ya bijou la reine te ana temps Tendresse te bapezaka te Marie-Jeanne aleki bango na makambo. Voilà, merci beaucoup Bianca tokomi na biso na suka pe question na biso ya suka poto chite babakuku bakomi osala analyse balobi ke Michou aleki Aïda na succès question wana eza compliqué na ero kotala Aïda na Michou na succès na makambo o baloba ke Michou aleki Aïda na succès omi Dieu m'attend parler ngai na ye komona Michou na kana ba polémique ne linda longwe nde na ye koyeba Michou ke soja film ba joa ayeba dina na ayeba nzamba mona nga lola na yebi Michou te sikoyo to telemisa bato to tia micro balader oto sala kango apa bana classe nga na sala ngo mwana est-ce que yebi madame Thérèse na yebi ete est-ce que yebi madame Belleville abi oui na yebi o ya théâtre mwana kuta bana français sikoyo to tambusha micro balader to tuna bato yaya est-ce que yebi Michou moko mbembele ayusabite na yebi ete oyebi Aïda mama Capilas bana mike bato baokata makambo ye tala mutu alobi makambo wana bobomba Michou Aïda aleki Michou banda awa ti France na makolo akoma lelo te aoleka combien de fleuve aleki Michou na succès banda awa ti mokili ekosila Michou soki azalaki soki Aïda azalaki na succès te Michou alingaka tika nini Aïda yana eleka te
alingaka kata aida aleke na esprit abina pesi mama nanga Belleville kandi la patrona mbote toza na événement le 29 mars na showbiz eleka na chaîne ya Michou. Est-ce que aida kokolekisa baloba wana ya Michou na chaîne na ye eleka te alekisa po aida makambo aida makambo a comprendre que non ndenge za bongo ye moko Michou ayebi ke tina benga aida makambo aida bafutele moko ke ça spectacle na poto ye Michou ye apa kokeno kata cop ye apa partout Michou ayebini soka ayebani kana mibalo basala ke partout mosila mako nanga bino makambo wana poni boyo kisa Michou shoni bo omoni mama Michou na papa Michou fo bobenda mwana bino matoyi Michou azomata avion ya voie normalité Michou baozo ya mibali 5 tika boye obito na yoki likambo wana baotanga mwana na partout na vandi na raisonner mama dinana ngabi mwana batanga azaki pa dinana azaki na bavio te boni mwana sangani na batasata Babylone tala vie ya mwana batu ndenge komi ebongo boya koloba ke aida na biso mwasi kitoko mwana malamu oya sala babete ayebi lisumu te boke no comparer na Michou ta bokeba na bino na aida Voilà, merci beaucoup. Tokomi na suka bianka zanga batu ba retenir nene pe batu ba retenir boye net toza bongo famille bota biso toza na valeur et biso kaka ba panneau batu bazoloba l'état bino bozo calculer l'état bino bozo luka l'état bino bozo calculer bo sala ba campagne pe biso pe photo luka to maïtasila Belleville za na Brazzaville ba ocha ya ba panneau ozo mona na aéroport ya Maya na aéroport boye photo ya Belleville Belleville azoboma sina botane sina zolela Belleville abetisi la mama na kufi sina okolela koka na Belleville te. Merci beaucoup na la maman chérie, merci na ya Sylvine Jolie, maman José Lusadisu, maman Claudine Bokatola, maman Ningo ya Mputu, maman Aniba Super, mamita Dina, merci beaucoup na la grande H maman Sakina, maman Ewin. Merci beaucoup na maman Germaine Makese, maman Germaine Bidi, maman na biso sa famille libota, maman bébé na France, notre mémé et maman Francine Matondo na États-Unis, Nanou Lungengo, Pierrette, Renate Kitenge, Mireille Madimba, Mireille Makaya, Motema papa, Jérémy et merci na papa Jean-Claude Ataliana. Merci na Bibi Chimuswamba pour pas décoration, boni maman Bibi Chimuswamba et merci na batu tout ba sepelaranga. Merci na deux azaki derrière la caméra, merci na Yomoko, merci na maman Julie, maman Mokondi. Et merci beaucoup. Merci. Na maman na bicho Angèle et mes condoléances na Dipine na 7e bagarre tout ça ensemble pour tous les là na bicho. Voilà, merci beaucoup tokomi na suka émission na biso kande na lobaki na débit toza na maison d'habillement ya maman Julie molati si maman mokonso mo bilamba onyo sto là 32 to lati boye eza grâce ya maman Julie boya vraiment ebelé bozala décité toza na yolo certain mwenza kaka qui mwenza direction ya nani direction Kasangulu. Donc ce que la kimwenza au kiti na Bukavu na ngambu oye na terrain kamina en face à la police. Ce qui pose à côté net ya université to ki boy au kiti na Kasangulu na Kapela au côté peka tout droit avant comme la police ou la terrain kamina wala au mona maman Julie zawa ya maman Julie maman Mokonzi ata bolana bagarre du corps mazana simplicité moko incroyable alinga ko bagarre de corps wana te merci beaucoup alinga bango de bagarre de corps a solo za Yesu. Merci beaucoup na maman Belleville Kandila patron na Poutine de l'écriture en tout cas maman vana na ngone na musala et mona na nisa ba. Si la commune a garde de corps. Nzoko mona kyangu na yebisa ki okeba ko landa ti balandi si la pas commune a garde de corps to ba makamba pas se bandi. Voilà, merci beaucoup na Poutine de l'écriture yo zaka guide ba balanda aka na sima parce que nyonso yo ndem to banda ba ya Hollanda to loba ke ba okoma na bagarre du corps et lelo ba komi nango. Merci na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djem la maman qui dérange Dipine et tout a ekota ba sincère condoléances na 7e bagarre ba uta ko kufa la grande sœur na bango oyaza aîné de la famille na kombo ya maman maman na biso maman Esther voilà na ngolo ba maman Angélité maman Esther en tout cas toza à cœur na famille Toubadi Mobimba Dipine et 7e bagarre. Merci na deyo oyaza na sima caméra so bomoni biso na bilili ya kitoko boye
boye eza grâce na ye napesi mbote na nga na Davina Apoalisation chérie tu sais que je t'aime beaucoup Maria Longondo bamboto no ebele Tegra da Silva bamboto no ebele CG en tout cas bino nyonso oyo bojua na famille bota na Belleville TV en tout cas bambote na bino ebele félicitations na Marina Laba du moment ya Laba je te salue aussi Marie-Jeanne Ibololé Mamé Étoile en tout cas bambote na bino ebele bo s'abonner bo liker bo partager vidéo tonton Jimmy Robin sa biso pété et ça la tonton Jimmy to sali on Robin na biso té Jimmy mona lemba abenza biso pe na visite OK Jimmy mona lemba mon oncle je te salue en tout cas bo s'abonner bo liker bo partager vidéo ba commentaire na bino na pesa la biso bien pour améliorer ko ça la bino musala kitoko merci beaucoup à la prochaine bye